qui sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi to kutani lisusu ndenge to mesana kokuta na biso na bino likambo eza ya contrat to signa to lobake mutu atrahir moninga te biso musala kolobaka oyo ezali koleka na mboka kolobaka oyo ezali koswa bino oyo ezali kosala pasi lelo bandeko na ngai tozali kosala émission oyo tozosala mokolo oyo Nelson Mandela akufaka lelo ba sud-africain ba salaki 6 minutes ya makelele plus 6 minutes 7 secondes pona konore mutu oyo na Kinshasa bandeko bazali kobongama na ba festivité mbongo pasi na Kinshasa ceux qui izwaka moi 100 francs yebake mikolo il faut changer numéro pa matendenge bakotungisa yo moyen te Kinshasa makambo eza ebele bandeko na ngai kanenge tozomona toyebi te soki eza style soki eza mode soki eza ndenge nini jeune fille suffit seulement ki asimba volant kozwa ba lunette ya minene ya mwindo abeti na basuki ya milai atu kase eza nini yango ezali koleka ake mission suicide eza ba masolo to kobeta pona ko voyager na mboka oyo ngai compagnie etikala se moko compagnie d'aviation tangu bozo voyager il faut bokimaka lokola bataba ko welela mituka nini ekosalema eza masolo to kovandela awa tokobeta masolo nini esali que ba compagnie mususu et disparaître lelo komi pona au voyager il faut réserver 2 semaines avant ceux qui 2 semaines avant et ceux qui 4 jours avant il faut foutre $700 pona okende Lubumbashi kokende Mbujima $600 wana kowelela na kati avion ngo malonga te tolingi tobeta masolo nini ezali kosalema mbote papa Léon mbote ndeko Lizer oza malamu na banzi. En tout cas, au taux du jour, on va le battre. Toujours y battre l'eau, la mouki est à l'écolo, l'eau est à Tongo, mais la vie continue. Mais papa Léo, il dit que na Congo oyo, okaki likambo ya maladie Ebola. Une fois na lobaka wake, biso na maladie Ebola, batu miso bazo ya minene tozo comprendre te. Oyebi ba pesa kyango association moko yokaki Grand Équateur. Basalaki ba cotisation ya mbongo peut-être que Molière azalaki invité te ngape nazalaki invité te na Grand Hôtel ba mbongo ebima soki ba 50 000 oyebi ke mbongo wana ekoma na destination te commentaire na yo mama mingi il y a certaines personnes yo bazo profiter na pasi ba bola il y a basa ko souffrir bo sala ba biloko na ba intérêt na ba Grand Hôtel et bo récolter mbongo mbongo ezo koma te bozo détourner ngo naza ko yebisa bino mbongo mabonza basara nango commerce te yo ka bi mbongo mabonza bio sara ngo commerce okoya omikotisi obede yo moko kindoki na kati ya famille na yo mbongo ya mabonza basara kanango commerce te ndeko Lizer batu wano bazo sala yo kamata ovwama bambo na oyo wana oza kotambola na Kinshasa okay eza mbongo babola mbongo ya mabonza basala kango commerce te voilà papa Léo yo kendaka poto mingi na lingi nanu na yeba eza style eza mode na Kinshasa tango zomona surtout ba jeune fille de kasimbi volant suki milai kuna tala ba lunette ya mwindo ndenge za recommandé to eza kaka mode ya Kinshasa non mingi bomona ka
ezala ba artiste ezala bana soko moni moto alati a tout cassé ça veut dire na sima auto noalé miso ekomi déjà rouge aza ko bombango akoma bombango mingi eza batoyo babendaka kamwa milinga nde omona comment veux-tu yo moto yo oza na éducation oleki eza na télévision botala ba artiste ozo lata on dirait ba masque à souder wana omoni ba masque batiaka souder otambi yango na non longola ekoti longola ba lunette batala miso na yo soki eza miso ya moto ameli milinga te donc wana ezala kaka babombaka nde miso ya moto auti onoale auti obenda likaya donc d'abord ce n'est pas poli ba masque oza kotia wana ce n'est pas poli et puis il faut se ba identifier yo ba mosusu omoni bauti obunda babetaki ya makofi azwaki ba one les yeux au beurre noir comme on dit donc wana nyonso eza kaka moto moko aza na éducation eza malamu okoya te na ba masque à souder oza kotiaka yango ozokota pour na moni sur 100% ya ba fille oyo bazo rouler c'est 100% na Kinshasa tokota caméra donc okokuta bao balataka ndena mituni qu'est-ce qui fait que ba jeune fille non eza non na ba mibai na ba mingi surtout bino ba artiste bazo leka na ba chaîne na biso ba émission ya ba dimanche wana oye okoti longola chapeau longola tout cassé na yo ba mona miso na yo bima pembe eza te lokola moto azobela constipation puis c'est noir quand ndé comme ça bato miso rouge c'est constipation pe et comme ça ka moto miso eza rouge donc eza ba habitude il faut to bannir rango ba habitude ka ba tuana on va bandaka ba concert à 2h 3h du matin yo kamati au footy droit d'entrée na yo o kamati ozela te ya outi o noalé à la muka aya ko banda concert na ba artiste ba tiaka ba lunette tango yondo tout molinga na ba artiste tango ba tiaka ba lunette boya ka pe bolongo ina ba lunette et puis boko makata donc biso émission na biso ezaka diko kalane voilà diko kalane na linga ki to beta lisolo parce que to moni danger oyebi ke biso tozala kaneti bato oyo ba vertisaka bato liboso to linga ki to perdre mwana mboka obeminako na mwana mboka Raimo Chibanda ntunga mulongo balingaki bakufa na avion lelo na RDC mboka na biso likambu ya avion komi lokola compagnie moko ya leta commentaire nini eza la base na makambo ezali ko sele mawa mingi et c'est vrai toyaki somo wana président Obeminako oyo nazo présenter d'abord ba salutation nyonso ba lobaka distingué pe na souhaiter bon anniversaire puisque le cas qui mouké le qui kama mikolezaki anniversaire naé monsieur Raymond Chibanda o naibi pe malamu to linga ko perdre bango pana nini ba fula émission yo de réaliser tozo vanande ba fula yo ya ba avion o ba lobaka na Kiswahili bintakanya ba avion ba cercueil volant oyo elingo ça lelo que to perdre président assemblée qui est encore jeune on a bien auto souhaiter bon anniversaire et monsieur Raymond Chibanda oyaza ami à papa Molière to linga ko perdre bango ka ningo na pana bozo kotsa mais ça c'est de l'inconscience un pays où tozaka na compagnie aviation Bele Moko c'est toza la compagnie kaka moko kintakanya ya compagnie oyo avion wana ozomona na décollage so bozo tia tembe tokotinda batukuna na décollage tala milinga ndenge ezokende tozaki na Francis Kalombo on a été invité par gouverneur Moïse Katumbi oyo boyeba ba jaloux boyeba que il va bien Diko Kalane le gouverneur Moïse Katumbi qui va bien a invité ngai tozaki na Francis Kalombo tozaki na first tokoti na CA ndeko Eliezer liboso okota nanu na avion wana basi ba réserver ba place soko za na mbango te Francis Kalombo za mbango ye déjà asi abetaki ya ba sprintaki ngana libongoyo komata na avion dans les arrêtés que oza na place que baka ba bombeli au place CA exacté
soki oza mbangu te lokola nga namelaki mpe mawa bon kama tokoti kama exercice wana babiloko wana ekomelanga lisusu te na bamassage bazosala kama puiske songi na ngai korate avion ndakutana na Moïse Katumbi Chapwe tomati ndeko Eliezer tovandi na première classe wana ozomona ya CA ya liboso libumu na ngao ezosimba te bise bakanga te na bakiti donc libumu ezosimba te po bato bakotaka ebele na décollage somoni kaka biloko yango esimba bakiti paka ebeti bon ngai heureusement ke libumu ya mortir yango ebeti bon parce que alors moye aza moto moko bomonaka taille na ye esimbaki kama napesi ye mbote entre temps moto na nga tozokutana mikolo oyo te mais bakamati first class tozalaki na first class bien sûr Moïse Katumbi akiote biso na économique te kuna ezalaka batandi yo kama elamba moko boye nape moko eza wana bakamati kanya ya ebende pana ezala plastique te batieli biso wana tomoni tala engambe ya lipa ya Covadis baye nango wana na kati avion first class bazuka mwa elamba na bango ya mwa pembe wana so penza ezaka so ekomi malili ekomi arme de guerre okobamba moto akamati azui hémorragie cérébrale batandeli biso Covadis na kati nafongola boye namoni savoka oyebi avocat mais toza na first mpona okamata okende Lubumbashi billet $381 aller-retour $760 Lubumbashi CA avion donc pendant que Lubumbashi $760 $780 SA ça serait à sud-africain Kinshasa Johannesburg $720 Okolia Olembi fromage Olembi damage kuna bakamati bapesi Francis Kalombo mutunanga ona na pesi mbote bakamati baye na koka moko na sengi primo pe koka ngo bayibi ba connecté baye na ya milangi ya mulangi na avion ya na mulangi na avion muto silika bandu mulangi fata abakanti baye di fata ay bon lokola primo cesate bo pesa nga pe fata oh non sinon te esili mais na ça na fest comment est-ce que fata et aussi là est-ce que papa mon dieu bon boka bolaka kabino na honorable boka bolaka fata wana il n'y a rien du tout dans CAA il n'y a rien du tout bazako escroquer je dis bien escroquer billet oko somba billet bakoyebi so billet ti na Lubumbashi $180 mais basi basali ba truc na bango toyebi yango bakamati 6 places so ke otuna balobi eza $180 wana lingo somba lobi no ya $180 esidi etika kaka ya 240 wana okena 240 balobi no baoto 6 yango kasa sikoyo tokomi na un billet oyebi ke Kinshasa donc bato wana bazui monopole tozo kamwa comment est-ce que un pays lokola ya biso monsieur le ministre il y a transport. Tout le monde est en train de chuchoter. Bien sûr, on a l'habitude à Kolobatou, c'est que les gens passent tout bas. Comment un pays comme le Congo, RDC, n'a pas RDC, yo tara ba mutu banani. Ba RDC na ba RDCien. Ya ba mafili makambo. Ba RCD, c'est yo RCD. Toza na compagnie kaka moko. Bozala na bêtise. Excusez-moi le terme. Bozala na bêtise, on est à idiotie. Au moment qu'il y a un certain temps, il y a 2 ou 3 mois, mon conseiller Bengaki, ba ministre, ba kita na intérieur. Na kati ya kibola bola. Oyo ba avion, il y a ba cercueil volant. Bon kamati gouvernement obi ba boti bango na kati. 8 ministres, 9 ministres. Ba secrétaire général n'avion moko. Mais na lobi na batango ba stratégie ba lugara biso pas problème. Comment est-ce que vous pouvez mettre la moitié d'un gouvernement na kati avion moko puisque na avion avion et pas na biso avion etikali c'est moko compagnie obele moko c'est à bokamati gouvernement mobimba boko si bango na kati avion awa bomonaki iblo et sauté
na retour il y a Aubert Minako, président de l'Assemblée, na Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères. Bangé au coup parce que babiloko wana pe baza ata na autorisation ya ko voler te. Baza ko voler kaka awa et pas na biso. Yo c'est ozokene na Afrique du Sud hein. Bokena kalisusu. Baza na ba condition ko voler te ndeko aliézer. Donc ministre c'est ce qu'il y a transport. Ozo zelanine. Eko ya lokola ba via yo aboka eko yaki. Oyo bakufaki ti lelo nanda indemniser ata mutu moko te. Naza rescapé à crash ti lelo naza na ba signe particulier na nzoto na makolo natambola lisu bien te na kwa kangata liboko bien te mais naza na pasi mais nazo ata eloko moko te na compagnie oyo afutaka te papa bato ebele bakufi bato ebele bazwi ba paralysie toko ko continuer ndenge wana te toza esclave ya mboka te ba accident avion biso nyonso tovandi na mayele nyonso to acquérir awa ekende nyonso na fumée. Tous ceux qui s'énervent et tous ceux qui disent quelque chose de différent, et je peux le dire devant la télévision, c'est de la diffamation, c'est de la calomnie, c'est de la mauvaise information. L'information, moi je l'ai, cette information. Et je suis comité et je me suis engagé à rester avec vous jusqu'au bout. D'accord? Et chacun de vous, au travers de vos chefs respectifs, vous allez recouvrir vos droits. D'accord? Comprenez bien ça. Je suis avec vous. Vous êtes en train de crier les uns sur les autres, sur moi, etc. Je ne vais pas fuir. Je viendrai face à vous. Mais ça, c'est de l'inconscience. Comment un pays comme le nôtre de Guéliezer, Tozara en avion, compagnie au Belé, Moko. Compagnie, on a tout le temps full. Et puis, il faut qu'on y là. Compagnie wana makambo komi nango yende yo continue Francis Alombo aleka inga na mbango te wana kota na kati ya avion so zaki na ndeko Francis bon na lobby yango puisque to voyager groupe Moïse Katumbi a invité kibiso oui to voyager so zaka na mbango te mais yake mona Moïse ngana tikali na mona Moïse yo zolo baya kala ya tangu Moïse azalaki parce que pour le moment za na pays te. À reprendre santé, Bajalou, à reprendre santé, Moïse Katumbi Chapwe, à Zali, n'a l'habitude à reprendre santé, il va bien. Ouais. C'est tout ce que je peux dire, il va bien, il va même très bien. Ouais. Pour comment on a incessamment. Oui, on a un côté parce que le journal sous ce titre qu'il s'exile avec 24 milliards de dollars. Sans effet, n'a l'habitude, hein. Attends, c'est là, non. Il y a des choses qui na likamboana. Tiens, moi, c'était comme ça. C'était na likamboana. Un gouverneur du Katanga a s'exilé dans bon année. Ça fait quoi? Donc, ça représente 3 ans, il y a budget. Ça représente quoi? Kima, c'est ce qu'on va Rolanda. Oh, il y aura la traçabilité. Il y aura 2 millions, 3 millions, 1 milliard, 20 milliards. Non, bon. Il ne peut pas être l'avocat du diable. Quoi qu'Azak diable était. Monsieur, c'est un monsieur qui fait son travail. Et le travail n'est pas monanaka. Mais voyons voir, Batouana Yosu Bazolo Balikamwana, Baromona Eke, Azongi, et Arozonga Kaka, Nakatanga, et Sika, Bazako Lela Etilelo. Merci. Na linga kina oui biso to kena nengwa. Bangope ba mesana biso nengwa. Mais oyebi yo zo beta lisolo ya ndenge bokenda na France. Ngana kendaki kala mingi te na Lubumbashi. Et pas Moïse Katumbi. Yo pe mazalaki te yo zui chance te. Ah, ouais. Si quand on a accueilli, on dit que l'avion est memi depuis mortel. Il y a Ebembe, il y a député Moukou Koufaki. Tous les n'a pas de honorable député, n'a pas honorable sénateur. On dit que Mangouta Ouka Balobi, bon, kuna bazela kabalo balisu destination te. Mona sonorisation na biso aéroport oyo kota ba PC. Oyo aéroport municipal et communal ya Njili. Siko nde balobika
il est demandé aux passagers à destination. Tobani bamangu na ba député na zo ebisa yo tokoti na kati avion. Mais ce qui est curieux na kati avion wana c'est tokoti wana bateka ka ba billet sans kotala ke capacité eza ndenge nini. Oyi to se retrouver lokola na kati ya bisa Transco. Batu ba telemi na kati kati. Ne bandeko moko ba utaki poto balobi maman moko d'abord sénatrice na banda zola nanga ayebi alobaki nakosala motion bien que motion c'est que maman na koti na mas na ye d'abord kiti yango kana ba finaka wana bino batu moni biso toza ba passe partout moyen kota na kiti ezate ngai na komi ote sa mobile babenga kena bati ata hôtel d'accueil. Voilà. Alors, sikoyo na bandi ko bongisela mama wana na zo mona ndenge mama zo nyokwam na matisi maboko pour que maman vende moyete. Sikoyo te. O matisi maboko te para mama vende. Bandolo ba mabeba c'est ça ka yokanga biso. O matisi loboko akiti. Yo zo o matisi maboko mama vanda. Loboko akiti ça va. O matisi na boko akiti. Ya kiti. Yo lobi o matisi maboko mama avanda. Olungo loba nini wana? Yo kanisaki na chaki maboko boy. Ça fait na lobi kaka yo ndio lobi yango sana ngoko. Sikoyo na kati ya couloir wana bandeko moko ndeko moko autaki poto autaki Canada yena mwasi na ye. Batelemi lokola Transco. Omoni même babise ngana kotaki na Lubumbashi ya Okekolozi deke ba pesio billet balakisi oke na place na yo batia ba numéro oyo ya se a ezala lizu ndenge wana sikoyo ba wana na billet batikali espace ezate avion etondi sikoyo kuna na première classe ndemo espace ezali po kuna oyebi batiaka soki ba 1200 bakomi kotia ndeko wana lobi ba espace ezali bakevanda quand même kuna eliki bazolanda ye otesa zolanda ye mais monsieur vous devez payer encore ici. Ah mais je vais payer muke moi mobali aye la deuxième classe et la première classe est-ce qu'il a foutaki atekala ya côté les maswate azui sac na ye atiena omoni na passage wana avandeli likolo lokola babiso yo utaka fula utaka komema pondu babise mususu utaka chikapa. Alors batikala wana lobi non j'ai mon billet place ezate mon billet réservé pour aujourd'hui bo pesa ngaka si place obi ke moi mobali wana bafutise mbongo sans quittance na kati avion bakeo pesa classe na place la première classe akekuna avandi na mwasi na ye balobi non bakisa 300 par billet et ça la 600 na kati avion oui c'est sikoyo ndalobi mais faut passer na yaki bosala kinga ka même mouvement na zwa quittance te mbalo bo pesa ngaka si quittance bafutisa quittance na kati avion. Et puis on réserve en fonction de quoi bato bakomi lokola na fula ko servir ndenge zoloba lipa wana d'accord ba 10 yo kutu wana za kateso eza moto yo ebibiso toliaki nini bazotu na gute bayeka ka bachelio bommo ya kosukosu bazokanga mongongo ya koloba te na télévision wana za stratégie bommo ya kosukosu ale yo fibaka ka bommo bango pe oyebi eza nini mpona makelele moko tango ezomata na ba vertige wana ozomelaka mwa soyi na bommo alors nalinga na chelo yo mwa mungwa soki oko continuer na oyo tali likambu ya bandeko CA ezali ba avion moko eza dangereux soki avion eza dangereux te bozo ke no sa contrôle technique na Afrique du Sud ba mususu na bapoto bazondima binde de sud de bonanine puisque en Afrique du Sud CA et que comme les sous-soutés ezaka kawa au fouti billet na 8 heures ba ebiso vol les na 10 heures mais na 8 heures wana taxi bus omnibus et que na Mbujimai et que vous avez Mbujimai wana batu ba Mbujimai ba 8 heures et ba que voyage à 14 heures voyage à 14 heures CA ezali ba bibola bola bintakanya ya ba avion puisque à chaque atterrissage, le gars bazo sala fula, bazo sala taxibus. Bon remarquez en bien, bato CA. Bon remarquez en bien, à chaque atterrissage, bazo
Eh, ndeko Eliezer. Ouais, mais on continue avion, hein, mona ke okufi. Okuti akata cercueil. Oui. So va fongwami, on le bike na ressuscité. Yango bato babetaka maboko ti. So kiti o ko bato babeti maboko. Soko zongo kita ozomona biloko esika ototiaka papa covatiste. Eh, ozomona ekoeli bato oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Donc avion ezaka kandengo yo. Soki c'est ekiti, botala malamu. Bazaka na ventilateur. Oh, ya ventilateur bakotia na pine. Oh. Puisque ba modèle wana ya bimba mbalate. Nango yemba ndembo kimbambala avion ya kimbambala kimbambala avion ya kimbambala avion ya kimbambala batiaka ventilateur soki ba atterrir boye ba kembango batia puisque bazotia ba ventilateur wapi na ba pine pas na ba pine omoni ba plaquette de frein o ba garnisaka na Victoire na ba arrivé. À chaque atterrissage, hein, à chaque décollage, on commence à bâtir un ventilateur, un piné. Bilo kwande ngwana boka matabozo mi ba ministre na biso. Ata so to linga bango nyoso de. Boka mata ba ministre na biso, bolingo sanine attentat. Bon me makabango à tout moment bo mande mona sesko ba iblo kuté bando pasuka. On ne dit pas que oye yaki na ministre Chibanda na Obien Minako. Eza ya CA mais c'est à pana bandi mabino boka mata avion na bino bola kisabiso ke comme na Johannesburg. Mais qu'est-ce qui fait ngana lingina tuna nanu boy ni mezo sala ke toti kala na compagnie d'aviation kaka moko na mboka. Est-ce que parce que na ebi ndeko moko avuta États-Unis congolais à diaspora o basenga ke bazonga ba investir basali compagnie ba pesa ngo Patron Airways alobi ndeko Eliezer tozana ba pareil moko ya sika tokoti ko sala musala mais on est bloqué ba compagnie nyonso et kokati ko sala quelque chose ezo sala te etikali ka sera ni contrat ni nezali entre compagnie kaka moko oyo ezala bimbambala ya avion parce que biso neto kota kana kati bazo yo kanga ndenge na zoloba omoni style wana j'ai compris que yo landela kan eloko wana lobi billet au Keneboye billet normal c'est combien $280. Ouais. Bon, mais place wane silien wane il faut réserver avant 3 semaines. Oui, etikali à 350. Bon, oui, etikali wana etikali à 350. Oui, na 350 boy. Non, ozomona etikali ka ya 500. Ouais. Bon, c'est que ceux qui ont payé maté moyen au voyager exacté. Na loba awa. OK na Brazzaville. Brazza Kigali $150. Brazza Soki Burundi awa $200. Brazza Dubaï, hein, et Rwanda. Oui. Oh Barundi boye bakafurumwe tout. Oui. Okamati na Brazzaville, Brazza, hein, République du Congo. Esika na posi général Motea Kitsamotema, na ça c'est Motonaye, hein. Okamati kuna ozomona ke Brazza ti Dubaï $450. To katisate. To katisate. Ata bokangi frontière ango. Oui. Oyo to benyango association bon a assumé bon ils vont m'attaquer en justice d'Andimi. Ba monsieur Pajot Oazala qui directeur général ya Fly Congo. Ba Demerlo. Bokoyo ka bango nini bazo saka na ba congolais. Non, il n'y a pas de Pourquoi pas nous payer? Nous allons mourir.
bokamati bozo sala avion full Kinshasa Lubumbashi $700 aller-retour bokamati ti lelo yo $700 mukebo epole na sali sande bango bokamati ti sasiko yo bato yo nyonso ya Fly Congo o bobenganaki wana eza kanyaka un pays comme le nôtre une seule compagnie bon korongo ezakale mususu bapesi babombo vixe ndenge mususu akei na mususu azongi te Congo mobimba tozaka monsieur le ministre du transport likambo yo ya ba avion ya bimbambala oyo eza komemaka biso à chaque atterrissage à chaque décollage notre vie est en danger na atterrissage monsieur le ministre des transports bazo tia ba ventilateur te na ba pine mon lière akosi yo oza faire voyager biso boza ko permettre ba cercueil volant bim bim bibambala bibambala ba bibambala oza na décollage tala mazout tala ndenge milinga eza ko bima boye baye awa oyebi déjà na atterrissage motema eza ko beta tokomi awa batindi ba omoni ba mituka bakamata ba mituka ba kozwa ba passager ba mema bango na aéroport municipal ba biswa na ba moko ya kala aéroport international aéroport quel international bosaka na ba Congo ya ba international te osoke na Ethiopie awa na Kenya aussi okomi kuna kwa bango pe tozo komela bango tout de suite ndeko Eliezer touti na avion wana to atterrir bakotisi biso na bambimbambala moko ya babis tokoti na kati ya babis wana d'abord eza ventilé te eza climatisé te wana kosala 50 mètres oh non il faut RVA abana kofuta compagnie moko wana compagnie kitunga moko eza wana babis moko touti olia basavoka na avion papa moko nga na yi papa moko bisi alataki masque na asir loka ba miso rouge wana lobaka aye na kati ya bise aye ko lancer concentré moko et sucré na kati oyebi ke to bandolo kisika ko pumbwa hein pas un d'abord déjà solo ezaki solo ya ba mazout o ya ba biso wana to kiti to kimi mama mutetela moko azaki mama Dembo akoyeva mama Dembo oyebi ba miye sasko na aérogare wana tozali 80 personnes 100 personnes 3 WC tolobakango soki eza lokuta na arrivé eza la vol international eza la vol national 3 WC bakamati kaba bakaro ya bachinois na bavitre ya bachinois bakamati bati wana $50 boza kosengaka biso ya kopas bozosala nango nini puisque aéroport eza kosalema ma chers téléspectateurs ezali mbongo ya RVA te wana eza mbongo ya gouvernement bongo ya bino mbongo $50 par vol international, $15 par vol national. Et ça qui on André Kimbuta za kozwa $5, André Kimbuta paye atikango. Bien que ba gouverneur mtu bazozwa parce que na Katanga bazozwa na Kasai oriental bazozwa Kasai occidental bazozwa. Et ça paye okoma na RVAT bazoka bolebele yango. Mais na kosiote mama Dembo akoyi puisque wana touti kolia ba savoka o ya CA bapesa ki biso na kati ya avion. Mama to mona côté ya ba agence ya CA ba mama oyo bateka ka ba savoka wana bazoleka ndeo basombela kabiso complément d'objet direct na kati ya Covadis hein soko éviter comme là mais na kosiote mama Dembo akoyi wana koya ki évanoui to yeba kite ke soko uti na CA mutaki koya évanoui mama abandi o convulser wana tunie na kiteta mama Dembo ngande mama ngamba ay aoka solo donc solo ya babiloko baza kopesa na avion wana mbala moko tomoni kote oyo esayi lokola kobloke ntoka toyebi te ke solo wana epesaka AVC bandeko bokeba soki bauti na biloko ya kolia ya CA okobela AVC lokola liseki mama de mabediera aoka solo solo wana yo zotunena kitetela ngande boyele fata aoki solo avion moko baza kokosa bato ce sont des avions voilà ezali kamwa pas to détendre mais c'est un danger public et les autorités le savent très bien le ministre des Transports il le sait très bien que avion wana eza na droit te ya koatterrir même ici à Brazzaville même Afrique du Sud etc mais mboka matabo ke nanu te
pas une autorisation te ba bimbambala wana c'est pour les congolais nde tolinga hotelemela likambo wana CA et puis ils ne respectent pas leur engagement banyongo na batu nyonso ba mama o basala kuna basali ba 10 ans ti lelo na bafuti bango te mama gogo kama ambote bafuti bango te ti lelo un pays comme le Congo une seule compagnie et Kimbambala Kintakala il y a avion de bazo côte sabiso nous risquons. Quelle est l'autorité qui peut aller aujourd'hui dans Lubumbashi à Kamata à choisir vol nae? Il n'y a que la CA. Oui, oui. Et bazo on peut s'abattre au moko. Mais la émission qui est toquée n'a une trentaine de députés. Bango yo sobaku fato ça deuil national. Et pas seulement bah députés. Tu nous as été cher. Nous ne t'oublierons jamais. Qui n'a premier vice-président, il y a Assemblée nationale. Charles Mondo Simba. Qui nous suit aussi. Bah condition on a. Bah mon ok. En tout cas, mais jusque là papa Léo. Nous sommes en métier. Il y a une complicité. C'est comme si soit CAA. Ils en a bah konzi baza bah actionnaire na kacha CAA. Bazo sa la cop na bango. Tonne po maman wana sénatrice na zolo bana azotoka na kitunga na ye balingo faut c'est double place azolo ba nazo futa nazo sala motion nazo dès que je rentre nazo sala motion donc et ça ko sala passe na condition ba biso une seule compagnie d'aviation et ça coûte na ba avion ya malunga te en plus et comme il y a ba pesi au rendez-vous il y a CA balobi les vols c'est pour 8 heures yeba ke ozo kenda après-midi parce que kenda ina nukotika matembele na chikapa ezongi bazo ba ventilateur ba tiena ba pneu pas la pneu refroidir c'est ba auto ça ba garniture des pneus à na victoire ba tiaka ba arriver wana oui voilà et fouiller tango bazolo wana bazoko se on met le carburant eza carburant te bazo tiande mu pepe pour que ça là mais même tango zo tala même disposition ya ba hôtesse ya CA na kati ozomona ke ya malonga ezate. Mais en dépit de tout ça, nalobi que c'est un tokenda qui n'a premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même pas question moko en rapport avec les transports aériens. Namboka na biso ya kotala ke ndenge nini tozaka na compagnie moko. Qu'est-ce qui se passe? Même pas eloko moko te ya kotala lolenge kani ba congolais bazali ko voyager. Ozomona te que quelque part là et cause là ba konzi moko baza ba actionnaire. Ba konzi baza ba actionnaire kuna c'est pas ba koluka biso des pouces sur la tête. Yango na ngi banda okata kovo puis c'est tellement bazo koluka biso des pouces sur la tête compagnie la République démocratique du Congo. Compagnie oyo ezaka moko, compagnie pe privée. Et sika ils ont ba RDC. Ezo kamata bazo pesa bonbon muta voyager à Fouti mbongo oye koki na trajet ya Kinshasa Johannesburg awa na ngo pesa pe kama chef d'agence ya SAA ya ba mindele oh kuna okolia kuna batibiso kutu ba hôtesse ba sokoloba français donc tu veux voyager mais malheureusement pekisi ba ngana ninga cop que est atterrir na Lubumbashi te. Donc eza eloko moko eza ya cop mais ndeko les to ka makaka na SAT CAT oui SA eza ba minde South Africa CA eza con ya bakon biso nde bakon tokamati Ethiopian Airways oui Ethiopian Airways oui ba coopérant ba commissionnaire bato bazomona biso ke toza na ministre à transporter bato ozomona ke au voyager jamais okoya na bagage na yo bagage ebungi bagage etikali na Dubaï bagage etikali na Chine il faut foutre pénalité donc ça fait des années baza ko bungisa ba bagage ya ba congolais oyo baza ko kotisa bango mbongo Ethiopian Airlines ba mama oyo bokeneke na Ethiopian o ba bagage na bino ebunga boya na Molière boya otika na numéro na bino tokosala spécial kaka ya ba avion et spécial ya ligne oyo ya Ethiopian où on est en train de maltraiter les Congolais et Kenya Airways ils font de l'argent sur le dos des Congolais okoya ba futisi yo okofuta ba biloko na yo na bagage accompagné au futi plus cher plus c'est accompagné yo okoma ba bagage bungi
ba bagage etikali ba bagage eza koya OK na aéroport hein biloko yete yaka na 19h oye na 19h yaka lobby omoni biloko balobaka nyongo yaka lobby. Kenya Airways, Ethiopian Airways ba éviter que il y a des règlements maintenant, il y a IATA au kamati au vendisi motafuta ki bien nae au supporter et à l'hôtel et à biloko ebungi. Mais comme personne ne vient dénoncer ça, to sengi ba maman bazo benga l'air nyonso baya tokosala ndeko Eliezer émission mobimba pa na Kenya Airways na Ethiopian Airways ba compagnie à ma paix. Ceux qui moyens ezali bozwa Turkish bozwa SA on a besoin de confondre on a oya biso ya bakon CA donc batu nyonso baza ko se plaindre baza benga biso ba bagage ça fait des années baza ko améliorer ba condition te bazo bosana que nous avons un ministre il y a transport oye sengeli ke a protéger ba droit na biso. Nous allons nous organiser et on va l'appeler et le bas nous avons l'obligation de s'organiser pour se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Bino boye bito au Keneka Yomoko yaka na molière tokosa la stratégie pas na ba maman ba voyageaka bazonga na ba droit na bango. Motoza na aéroport ya Chine. Ba ebisa bino zonga avion est reporté pour demain. Mais vous devez me prendre en charge. Et comme il y a un aéroport, donc mais sinon les CA, ce sont des gens, je le dis très bien, qui ne respectent pas leur engagement. D'ailleurs, Bazan Nyonga Molière, il est l'eau Bafutakate. Bazan est battu à lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Donc, les avions, ils ont décollé 1000 réseaux Bimanasima. Et Bozo Kamataba ministre, Bozo Kamataba député, beaucoup de ces banques, on a 4 va voyager. Puis, on a Barokufa, Barofuta paye Bango et le Romo côté. Oh, Bakufaki. C'est à quoi combien de fois? Bavion, Batia, ventilateur, n'a piné, n'a atterrissage. Bon, vous voyez aussi, nos condoléances. On va répondre à vous aussi. À vous. En tout cas, bande konangai ezali pasi même nenge tozo sekawana. Iloko compagnie d'aviation moko. Lelo Ethiopian ezape ndenge wana tellement que bazomona ba congolais bazoba nde yango zomona mutu moko sinon moko azalaki kosala soki nini aye na Congo abandi kobeta ba congolais bambata et nazo comprendre te mbokango ale toza ndenge toza ka ndenge tozoloba ke eza lokola batu ya lutte contre la corruption. Est-ce que Kabali quand il est loin ezalaka mais ba pesi bango lutte contre la corruption de Eliezer ba pesi bango pe budget. Est-ce que voilà bozo seka ba congolais lutte contre la corruption ezalaka bokanga nani bobenga biso te ba corrupteur bozangi ba corrupteur ba corrupteur. Mais bref, de Eliezer tolonga vendre un problème à transport et à ministre Nabiso il y a transport Justin Kalumba mwana ngongo Justin Kalumba mwana ngongo mais papa ba makambo yo biso nde tozo lakisa bino makambo ndenge ezoleka eloko moko okyo sala mpana ke natiki héritage awa yemei mokonzi ya mboka yo mona bato bazo trembler bise bayebi ke eloba le grand nyao Remanyema obe kosomaka ba makasu ba makambo yo bozo mona ngo te boluka nini ni boka ngamolière o tozolo ba boyebi yango te bikambo yo bana ozo place na CA il faut kima mbango oyi ba service na yo ozo futa bango pa nini bayebi yango te likambo ya ba Ethiopian na ba Kenya ndenge bazo nyokola biso bozo yi bango te boyebi yango te bilo bato bosaka na ministre bosaka ke rapporter. Comment un pays comme le Congo doit avoir une compagnie au Bélé Moko? Compagnie où les autres la paix et bénéfice. Puisque ils ont tout le temps full. Bazoti à Koutou Batou, Bazoti Kala, Bozela. Ils en ont reporté. Ils en ont reporté. Bazoti a pas ventilateur à Bapiné. Nakati Batou comme le téléma local en transco. Oui, mais. Non, hein, moi je suis membre du gouvernement et c'est pas moi qui fais la politique du gouvernement. Compagnie, Mboka local à Bisso, tout ça, la compagnie Moko. Toza na compagnie moko pe na avion kaka moko fokero ya bango wana ezaka mokolo yo
bon bama ekoti na ba carburateur te ekovanda te bama wana ekauka tozo be na compagnie moko bato ya misala monsieur Pajot monsieur Demerlo oh bazo sala kaka ba compagnie lelo yoki ke esali faillite bakamati lokola bato ya Sosimat na Tract Africa lelo basali faillite lobby bakamati les mêmes gens les mêmes lieux hein, le même personnel le même outillage ba changer combo l'État a kamati à perdre. Toujours revendiquer droit la biso. Bon, bah lobby, oh alliance, mais alliance on toujours mon langoté. Toujours dire que bah qui compagnie. Alliance nanini. Bon, soi-disant c'est à Kosangiza, c'est à Fly Congo. Bon, nous on ne trouve pas ça. Pour parce que c'est à bazoya mettre biso à côté. Bon, biso toujours réclamer droit na biso, bah pesa biso mbongo na biso et puis on parle. Papa kezana matanga ya mbongo na biso. Mindele bazoya na Congo, bazoya koyo ki sabatu pasi. Et malheureusement, le gouvernement congolais est à permettre en go. Nous, on a travaillé. Tous on a 6 mois des arriérés de salaire. Des comptes finaux pesate. On est la teki société. Azoko sa alliance. Alliance moko ezate. Quand on moni papier moko tezolo bake alliance ezali. Ni des papiers. Tous on déjà un rapport. Il y a des passagers nabiso au niveau de l'aéroport. Papa matana avion c'est tout un problème. Au moins on a bi partenariat ou soit alliance. Est-ce que baninga msusu bako déranger baninga msusu bango mutu bazoteka biso tozoteka te toyebi na minute oyo employeur na biso azana ni toyebi te tozoya kaka boye bazolinga ba utiliser biso ya ofele pourquoi papa mbongo na biso tobimi na balabala te tofandi awa mais c'est pas joye kolakisa biso papier ya alliance na mbongo na biso na lobby papa ba changer combo l'État kamati à perdre mais yo yebaka stratégie te wana basalaka biso stratégie wana ezala na ba société ya communication ebele oyo ezande bafandi bakoti nyongo omoni ezande ti tosali mwa société na biso tozwi ale papa Léon nde patron ya société nyongo bazofuta batu te ndenge nazoloba fonderie de Kinshasa kuna okuta tala ba yaya ba indien baza kuna bafutelaka bango eloko te heureusement que ministre alobi ki akosala quelque chose bon bazofuta ba congolais te tangu bavandi bakimile banyongo sima nango ale ba changer ngasko biso tozali na kati association ngande na bimisi ko DG société ya sika batie peinture po bayebi mbongo ya peinture ba sombaka kote ya nini na Willery oui alors batie peinture société ya sika tozo engager bato bazwi ba agent ya liboso wana oyo bazomona clair ba licencier bango Tract Africa. Voilà. Tract Africa ex Sosimat. De Moussa na bango. Tous les agents qualifiés ba mécanicien batinda bango na lera Mobutu batinda bango ba formation. Ba ke na Sosimat ba ke na ba commission étoile Congo. Et puis Sosimat faillite. Étoile Congo faillite. Tract Africa c'est sikoyo faillite. Batu nyonso ba yeba ki musala ba kamati ba longoli bango ba futi bango ba décompte final te. Des comptes finaux. Voilà des aventuriers qui viennent dans notre pays. Bakamata, bazo corrompre l'autorité nabiso et boye bake mikoloyo et la presse. Et la Facebook. Boko bomba lisusu milingate. Nde bomona lokola makamezo le kana bamboka mususu et koyebana. Tract Afrique, ex-Sosimat. Tous les spécialistes de Eliezer. Tous les spécialistes formés par les Allemands, bakamati babwaki bango baye na bato bayibi musala te. Bref, et là to vandela ki awa ndeko Eliezer ezali ba compagnie d'aviation. Ce n'est qu'un début. Nakanisi oko inviter oui. Oko inviter nga lisusu to bengi ba mama nyonso bakendeke Chine. O bakendeke par Kenya, Ethiopia ne baza un problème ba bagage et autres ndenge baza ko maltraiter bino boya bomana ndeko Eliezer. Oui, on a papa mondial tout ça la émission pendant que on dirait que ministre il y a transport nanda on azara na télévision te puisque ce les alakate ou bien il y a l'antara biloko za na poto mais makambo biso tozo mona wa to ko kamata to bana ko dénoncer ngolo kwa boza la sportif mokonzi amboka ba critique kaye azo ndima azo bongisa et bongo bino kaka ah non c'est ça que boka nga Molière ah non boti na biso roulage na bino baya kobeta biso pe sika sikoyo ba caméra na biso nan bozongisa ngo te
Donc ndeko Eliezer, voilà likamba suko na ngai koloba. Merci na ba question yo officiel tuningai. Merci to suki sipe awa. Tango nazo conclure wana na bandi yo ko bouger. Otumola ngai te. So otumolinga na okona. Oui yo na ebi ke soki na lingina na conclure. Les soleils a toujours lingina suka. Oui. OK. Voilà ba ndeko balandi na bandi to suki si awa ezali kambu ya compagnie d'aviation. Mboka neti RD Congo, mboka oya biso. Compagnie moko. Tokoluka ministre ya transport et voies de communication, Justin Kalumba mwana ngongo na yebi rigueur na yo. Mais on vérifie nanu oyo tolobi. Ya solo on vérifie oyo tolobi soki eza ya solo to lokuta. Et pona nini kaka se a ande mtu atikali. C'est parce que azana ba pareil ya malamu, c'est parce que azo servir ba congolais malamu, to ezandenge nini. Parce que na mboka na biso to ebi ndenge batu bakosaka batu tango tozoloba bandeko na biso alikoko wana babima lutte contre la corruption bango moko ba corrompu bakili anfuka ndenge bomona kawana ake azui rapport copier coller ya Sénat aleki nango na télévision voilà le gouverneur du Katanga il est en train de voler pour que batu babetele maboko. Alors na wana ezana possibilité même ndenge alinga kia sala ezakaka pour que azwa moi quelque chose ce qui ndenge nini après mutu akei ya mibale tokomi na ba festivité tozo annoncer bino ke caméra na biso ko circuler na ndenge ya blague te bino bande ko na biso bo voyageaka na Ethiopian na Kenya Airways les droits ne droits que quand on sait les revendiquer bande ko nanga ko batama même na ba droit na bino nazo comprendre te boko ya awa bazo maltraiter bino na aéroport wa ngana lo bana bino ke s'il y a une loi qui va contre l'intérêt de la population, c'est une loi qu'il faut changer. Parce que la loi va voter. Baya ya wana, o botinda na parlement. Botinda bango pour que balo bela bino. Ethiopia nazo maltraité bino. Kenya Airways nazo maltraité bino. Ba bagage zo bunga place à ko réclamer pe ezate. Yo chomona bagage o futeli yango comme bagage accompagné yango etikali. Yo ye awa ovandi makamboyo ovandi nanda ku makamboyo zo salema na mboka na biso to chukwa kia quelqu'un qui parle tolobi boye to fongoli ba bureau Molière boye place ezali en face ya kan lufungula bokomona Molière boye epana ngana itaga 120 na komina Kishasa non loin ya Prince Kasavubu boye bino batu bo voyageaka ndenge na loba na bino boni bakangi bino pa bandeko na biso ya DGM oyo bazaka distrait na makambo ebele même ndenge bozoyoka na ese o boye na boye te il y a une complicité na bandeko na biso wana bavandi bango bayoka kasolo basala kisi ya koyoka solo mbongo amobeko elobi $10,000 mutu akosomba nini akosomba nini yango zomona ba congolais bango nyonso babola tozoya ba congolais nyonso babola ba congolais nyonso babola $10,000 séjour combien billet combien akosomba nini deka ye na mbongo 51% ya mbongo ata yo moko donc ezo sala pasi yango to fongoli bikuke toute information o Ethiopian Kenya Airways yela biso ba preuve toko kende kanenge tokendake pa mwana mboka bati lukwebu tokeye pa mwana mboka Justin Kalumba mwana ngongo papa soki oza informé te akondima biso te oya koloba pa na population yo kabino te ouais na ibi omoni otumolaki ngai yango kaka pona ngai pona likambo oyo kisate 5 euro okosukisa te 5 oyo ya se ya bandeko bo pardonner ngai mais boyebaki papa Molière azalaka mpe mélomane yango na yango oyembela bango nzembo pipi kimbambala kimbambala donc c'est eza compagnie kimbambala je dis bien kimbambala bokamata bokende kofunda biso na leta kofunda ya kamuni ya leta ke makambo oyo papa Molière alobi na bimisa bino ba monsieur Pajot ba monsieur Demerlo o boza kokosa ba congolais bola na bino moko ndenge bakosaka babololea ba congolais
akufuta bango mbongo afuti eloko moko te. Touchera son décompte final. Tout le monde, et les arriérés, et les salaires, et les congés payés, tout le monde va recevoir cet argent. On est en train de mettre cette situation en place. D'accord? Cette société, le véhicule Fly Congo n'a pas été touché, le Fly Congo n'a pas été vendu. Vous comprenez? On a dit, il y a des gens qui ont lancé la rumeur, une fausse rumeur, que Fly Congo avait été acheté. Et c'est tout à fait faux. Ndenge bakosaka babololea ba Congolais afuti eloko moko te. Awa monsieur Pajot aza nyongo ya papa Molière ya 37 000 $. Azo kofuta ngote azo obele kokima. Nakotaka na vie na ye alisa ngai lipa ya Covadis. Mais ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème général. Boka mataboti akaba généraux na biso na ba ministre na biso na kati avion moko bino bozoluka ke gouvernement échangé na ndenge moko ya mabe tout ça la deuil national, tout ça la deuil national. Ouais. Oh, tu nous as été cher, nous ne t'oublierons pas. Ouais. Ezali pasi bande konangai tozo sukisa awa parce que to sala kaso ki to vandeli boye toko kende ti lobby na yebi ke bolinga ka toloba mais loko na koloba ba festivité yango bozo ka mupepe oyo ndengeni piaka bapelle oyo komi ba liste noire etoni komi allo nini jamais il faut continuer na lobi basi ba komi méchant ba mama ba komi méchant soki elamba epimite soki bana nde sala faut pas bapeso kama mbongo na décembre donc moi na commerce wana mama zoka matobele na liboko yoka biso kolera nde soki mama alati te et puis biso ba papa bozelaka te fin de l'année mpona botongelaka ba mama kama mabaya eza koya donc esange komi mobulu crise ezali awa oyo eloba mokonzi moko tokoliana soko tumolinga na voilà tosukisi awa bandeko na ngai tokotala ba festivité ndenge kosalema eloko tozoloba mutu akosa moninga te bino ba ndeko ya ba sous-traitance ba société ba soki bakangi bokende kovanda na bino o recruta te o forma mutu moko te bozozwa bato boke kotika bango bozokosa ke bazozwa ba soins médicaux na hôpital moko ya Kimbambala ndenge papa le azobenga ba vieux ya sea et bino boke na hôpital moko ya bien bofutaka mutu $80 $82 musala ngo yango wana chantier emploi yango wana eza mwa pasi toko continuer kobeta masolo parce que contrat to signa mais loko na koloba ba jeune fille oyo deka simbi volant lunette ya tout cassé eza style to eza mode mais mikolo etika pe ko déranger bato allo tiaka wana ozo kabiso nyonso tozanango merci. La lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment et de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.